voilà, merci. News Dekin est déjà là pour vous, hein, pour vous informer, vous divertir. Et puis, moi, Betty Masseng, je suis là pour vous présenter cette belle émission, comme d'habitude, hein, avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Et surtout, bonne guérison à ceux qui sont malades. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne une bonne santé, que Dieu vous guérisse. Hein. Et je pense aussi déjà à tous mes fans, partout où vous êtes, en tout cas, dans le monde entier. En tout cas, je vous salue et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Bienvenue dans cette émission. Salutations aussi à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davline. Je pense aussi à la joie Amado Pichuna. L'hymne national, la joie Amado Pichuna. Yo pendant mon sika na yo na coronavirus. Coronavirus est bon la haute. Donc, je pense aussi à ma maman chérie, de gros bisous à vous, maman Kati Bakissa, la fille de la porte de Paul Moutomboka Lombo. Un mois, nous sommes à la maison, mais nous vous servons toujours. Hein? Donc, toujours servir Bino. Na nzela émission na biso et l'église nous prions toujours à la maison. École ils ont formaté bana bazan na banda ko bokende ba classe T et puis vraiment circulation est un peu timide, voilà, on n'a peu rien les amis beko o epesami na mokonza mboka na biso. Voilà, toza wana kaka pona ko exécuter yango, mais n'empêche to le bela sujet oyo to memeli bino vraiment na émission oyo sur la délivrance et surtout la maladie oyo ya coronavirus oyo Covid-19. D'où vient cette maladie en tout cas? C'est vraiment une maladie otokoloba démoniaque, diabolique oyo euti na Chine ya kaboli yango na bamboka ebele bele, mais biso ana Congo tozo boya maladie wana parce que Congolais vraiment à lobby Nzambe azana biso. Avec Dieu nous vaincrons et avec Dieu nous ferons des exploits. Je reçois pour vous l'évangéliste Gauthier Bokeka, l'homme de Dieu. Oh, vraiment à chaque fois que vous avez une émission, j'ose croire que vous bénéficiez de nzele ya maloba na et puis na ba prédication na o ate ya kana chaîne na biso Canal Future One et puis na Libanga TV, en tout cas et pambola kabana na Nzambe ya monde entier. Bonjour évangéliste Gauthier Bokeka. Oui, bonjour maman Betty. Bonne santé. Oui, santé ça va toujours par l'amour de Dieu. Oui. Ndenge Nzamba lingi parce que santé koki jamais cause la pénaliser parce que pendant qu'ils ont servir un lobby qui a battu Ebele. Oui. Donc, c'est ça, madame, vraiment. Voilà. En tout cas, mes salutations aussi à Noël Kikiani, à Londres. Il y a Noël Kikiani, ainsi que sa femme, maman Titi Kikiani, Nabana Nabisokuna, Kitoko Victoria, Noëlla. En tout cas, hello everyone. Donc, I love you so much. En tout cas, vous allez toujours bien. Voilà, évangéliste Gauthier Bokeka bandeko bazolanda biso nde na otu ko annoncer sujet à lelo to le belaming sur la délivrance. Na assista ki na prière au sala ki jeudi passé na Ngomba sur un thème là vraiment très important. Trop c'est trop dans la souffrance na ebité. Mais quand on koyi sabana nzama fato kota na sujet émission. Idée wana ya kina wapi? Kosangisa bana ya ba Nzambe ya ba église nyonso eza oza muta témoin de Jéhovah oza kimbangiste oza église protestante religion nyonso bakuta na kaka chaque jeudi na Ngomba ya tendance pour la prière. Bon, maman Betty, avant de répondre à une question, n'a profité pour couper sa ndéconion son mbote bisika azali. Oui. Et qu'on souhaitait bonne guérison na bande konyo so ba tomber victime ya maladie oyo coronavirus. Tika loboko ya Nzambe yanguya et apporter lobiko et pa ina bino na kombo Yesu. Oui. Maman Betty, ndenge lobi ide wana eutaki wapi? Bon, na bato yo basala ka musala Nzambe dans la vérité ndenge Nzamba lingi basala ka musala Nzambe et non selon ba idée. Oui. Mais plutôt selon ba ordre ya Nzambe to pe ba directive ya Nzambe. Donc pour na ko bongisa moi question na bien et kozala
directive topek nini ordre wana euti wap topé ba. Nga na poser question qui t'a yonde en réponse. Donc nga ce qu'on a bongisango bien et comme question malamu pona ngai que directive wana eutaki et pas. Les ambassades na musubi bazwa idée amoni pasteur Olivier Temete mena Rehoboth kuna beti 15 jours avec Jésus. Phénomène mari et femme de nuit par peu fona église nanga na sangisa rabatu chaque jeudi to matango met tendance. Bon maman par rapport à ça, je sais pas, Ezaki ta yonde muto répondre le mandé. Maman Betty na boy nanga te bande comme sou bazwa na bango ba idée eza mabete mais d'autre part eza vraiment moi erreur makasi parce que musalo to sala ezaka musala ya bisote ya nzambe. Oui. Alors loko eza musala ya nzambe bongi to marchaka na ba directive ya nzambe ba idée na bisote. Oui. C'est pourquoi moi ba échec eza mingi na basala ya nzambe beaucoup plus parce que bazo sala musala nzambe na ba idée na bango ba kanisi na bango ba ambition na bango et non selon le directive de Dieu. Oui. Donc nzamba pesa yingai directive oyo ça fait déjà 1 mois et demi passé a pesa yingai yango pe singa directement thème trop c'est trop dans la souffrance. Pourquoi nzamba pesa ki témoina parce que tu es dans la kati ya Bible na livre ya Exode nzamba ayekota la passe ya Israël pe ayeko yoka kolela na bango na suka nzamba lobi akiti ndenge moko na moment où tokomi na temps de la fin difficulté komi mingi maintenant c'est komi makasi Satan a allié via bana nzambe mingi bat bazolela et ana batu mususu o sambela mo loko azo sambela te comme si que Dieu n'existait pas or Dieu existe. Ce qu'on nzambe na compassion wana nyonso pona ko sauver via batu atengai liboso loko la bengangai pona ko sangisa ba église nyonso les différentes églises bandeko nyonso bazana posa ya lobiko kokutana na montagne ya intendance enfin ko prier ensemble là ba ko sala ba acte prophétique pour que via batu ezala délivrer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. J'aimerais bien vous laisser le temps de suivre. Juste pendant quelques poussières de minutes, hein, cet extrait. Et on va se retrouver juste après pour la suite de cette émission. Voilà, c'est parti. Je vous amène à, donc, à la montagne de l'étendance. Na Ngomba ya étendance, Bisika Oyo, évangéliste, Gauthier Bokeka, à Memakipe, Banana Nzambe. Ndenge ma lobi azwaki directive wana epa ya nzambe chaque jeudi bana na nzambe bakutana rapona ko bondela afin que ko sala ba déclaration prophétique ko délivrer batu ko bimisa batu na kati ya souffrance suivant et on se retrouve juste après. Voilà, let's go now. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh,
Oh, celle-ci, bon Zambé, les clients libéré. On a le bouillard, mon pote. Où je nous fléchira. Il doit confesser Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez une intimidation, mon retour au salon. Jamais. Les lions, il y a aussi les lions de la tribu. Amen. On appelle Jésus-Christ. Et maintenant, j'introduis Christ dans ses corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nili monyo sevani na nzoko. Esika na kombo na Yesu. Libérez nzoko na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Bima na kombo na Yesu. Bima. Bima. Kutana moto nzambe. Yamba moto. Yamba. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et voilà, merci beaucoup de tout le voir toujours. Welcome back. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Merci déjà à tout le monde. Hein? Roi Prince Nakatia, il y a à Londres. L'agent Amado Pichou na Nakata France. Hein, champion Kaime na Kenya Blaise Kava na kata Kenya. Je crois que bomoni ba image oyo musala to sale libino équipe na biso vraiment ya Libanga TV et kenda qui vraiment na kati yango main tendance ngamo ko na témoin oculaire na moni yango et puis ngamo ko caméra women donc ba image wana betima se ngota filma ki yango. J'étais là en tout cas ngapi na participer qui na prié bien qui na filmé mais na moté mapé donc na prié en tout cas évangéliste Gauthier Boké katomoni délivrance o et salemi na kati ngomba yande ko na biso jeune sœur o pa qui ko participer je sais pas tango bokota na kati ya ba prière net na ba délivrance makasi boy to moni retour et ya kama kasi nous to baraka démon kokobi maman ko tango zonga aye na bango ba région donc ba ye penza ebele et ça là ndeni. Ok, Mama Betty, non senga na yo sunga biso to sala ne fiske lecture ya passage moko ya muke ya Bible.
Dans un livre, il y a Marc chapitre 5, son verset 8 à 9. Bible lobby, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les régions et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Maman Betty, délivrance au toza ko expliquer to petozo lobela, définition na yango elingi koloba, la libération de quelqu'un ou quelque chose qui était lié quelque part. Alors, na kati ya délivrance, pendant que Moutou aza condamné topé lié quelque part, ezaka yemoko tende azalaka lié topé condamné quelque part. Mais aussi, même ba donné o ezana kati ya vie ya Moutou. Lokola libala, mabota, finance, musala makambo belé. Alors, na moment wana pendant que Moutou aza condamné topé lié quelque part, na monde du ténèbre, et directement, même ba donné à Moutou wana pe ekomaka condamné. Alors, sur le plan prophétique, à chaque démon, azana occupation na ye, na kati ya vie ya Moutou. Ce qui Moutou peut-être na kati ya vie na ye, nzamba tia ba donné 5, 8 et 10. Atia libala, atia ba voyage, atia ba donné ya bien ndenge na ndenge ya malamu, atia intelligence, connaissance, tout ça. Pendant que Moutou wana za condamné, topé lié na misala ya Satan, topé na monde du ténèbre. Et directement, à chaque démon, barobanda ko occuper chaque donnée pe oezana kati ya vie ya Moutouana. C'est pourquoi au monaka Moutou moko rozana ba esprit 4 na vie na ye. Ba esprit mibale, ba esprit 5. Ndenge ndeko mwasi oyo na délivrance bazolanda. Kati na ye azana 4 esprits, 3 esprits e outi na kati ya famille na ye. Esprit moko ye moko akende ko lukona ndeka bandeko basi batambola kama babeba jeune fille et ayi kokota na kati ya vie na ye. Pourquoi ba esprit ne yaki ko sala garnison na kati ya vie na ye? Parce que ba kutaki ba donner na vie na ye, alors chaque esprit est occupé donner oyebongi et combattre est compliqué. Ndenge mo na passage na otiko tanga na livre ya Marc chapitre 5 verset 8 à 9. Bible beti li solo Yesu aye pembeni ya ndeko moko azali na maladie ya liboma. Ndeko wana akwei na se ya makolo Yesu. Pe Yesu apesi ordre na molimo mabe ebima na kati ya ndeko wana pe atuni kombo ya molimo mabe wana. Molimo mabe abike toza ebele. Et j'ai compris directement que réseau esalaki molimo mabe wana bazala ebele na kati ya vie ya ndeko wana. Ezalaki par rapport ya ba donner pe ya malamu o nzamba tiaki na vie ya ndeko wana yango bakotaki pona ko combattre ko menacer. Ndenge mo pe na bandeko musu bazolanda landanga awa omona ke libala ezo simba te. Makama mikanda ezo simba te, mabote ezo simba te, finance ezo simba te, eloko moko ezo simba te. Donc yango etalisa directement nombre ya ba démons baza na kata vie na ye. Donc ce qui azana bitumba to pe complication ya 5 données na vie na ye, cela veut dire aza pe na 5 démons o baza na ba occupation ya makambo ya vie na to pe ya ba donner ya vie na ye. Ndekwa bonga osande ni pose de délivrance na est-ce que il est pas obligé ya na ngomba et tendance qu'on a pose de délivrance to na nzela ka ya téléphone surtout bandeko balanda biso mingi libanda mboka o baza vraiment na ba mususu mona za na Europe za na Amérique na pays d'Asie et tout consort osande ni mais azana besoin pas à la délivrer na milimo eza katina ye. OK, Mama Betty makambo nzambe eza makambo batute eza makambo nzambe. Alors, eloko esala beaucoup plus lelo bato ebele ba bongate ba bikate na makambo nzambe parce que ba komisi makambo nzambe lokola makambo ya bato. Or na kati ya makambo nzambe eloko liboso nzamba lingaka eza obéissance pe amibale sacrifice. Eza na délivrance moko to koki kozwa soki oza na vie ya sacrifice te. Bien aimé bisiko ozali ozolanda ngai ko négliger te pendant que makambo ezo compliqué vie. Oloba ke na lembi na nga na tiki na ngai na occupé sous pour na makambo te na kufa ka so na kufa. Bien sûr olobi bongo. Mais yebaka ke pendant que yo tiki ko luka délivrance na yo. O tiki ko luka solution na yebaka ke ba problème wana etiki yo te. C'est pourquoi place yo zali ezo dépendre na disponibilité na yo to pe na sacrifice yo lingi osala. Soki olingi même ozwa avion, otika mboka bisika ozali. Oya ko luka délivrance na yo. Na mosala nzambe oza liboso na yo. Porte eza polele, zwa numéro nanga téléphone plus CD ça 43
81 72 18 8 encore 42. On a répété plus de ça 43 81 72 18 8 42. Les révérends évangélistes Gauthier Bokeka. Numéro 1 pesa écrit wana affiché bengangai. Soki po lingi na sambela po na yo par téléphone, ça dépend. Kondima na yo, sacrifice olingo sala, nzambe ako délivrer yo, ako visiter yo, okobika. Ko sala ba aventure te à ce qui concerne la délivrance. Pendant que vie exact condamné bien-aimé, na ba lien satanique, yeba ke ba donner nyonso ya malamu ya vie na yo pe kozala condamné mo mona bolamu ezate. Moyen makambo esimbe, c'est pourquoi olegaka na milelo na milelo. Complication na makambo nyonso. Ndenge ndeko mobali na kati ya Bible. Nyonso yaki mabe pona ye. Ndenge moko pena ndeko mwasi ozolana na délivrance. Ndeko mwasi aza mwana mukie, aza na âge ya 16 ans. Aza penzo to mikie. Mais so tali manifestation oya bandai ko appliquer, même 8 personnes ba ko kangayete. Donc directement on comprend que aza na ba esprit ebele e fanda kat na ye. Mutu oyo aza lié na monde des ténèbres. Satan a commis sa kanzoto na ye vi na ye garnison ya ba esprit. Donc garnison ngelo ba simplement troupe ya ba esprit, troupe ya ba problème, troupe ya ba condamnation, ya makama ndenge na ndenge. Voilà, en tout cas c'est bien répondu. Et puis la délivrance est un processus, hein? Donc délivrance, et puis il faut bien qu'on conserve délivrance pour tout le monde avant de commencer soit délivré à combien on déjà délivré. Il n'y a plus de condamnation. Ah, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, condamnation mon délivrance des gens délivrer déjà biso. Évangéliste Gauthier Bokeka bandeko bazolanda biso surtout na problème oyo ezokomela bandeko ya mal bokono onga na obengo bokono satanique, une maladie diabolique, coronavirus o lelo esali rage na katakine oyo esali rage na Europe, esali rage presque na monde entier o batumsu bazo bakutu ebele bazo banga coronavirus oyo koleka même sida. Quand même Jésus revient bientôt. Tant que Jésus revient bientôt, belé bandima yango te. Et cause a pété babilembo o e komama na Bible, na chronique. Ah, je crois na un chronique, on a des chroniques, je crois au Bible ba ki kenza ba robeta ba peste, ba maladie belé tout. Et oya na monde. Et cause a pété yango te. Oui, maman Betty. Ils en elo motso loba, ils sont très important. Mais vous avez tâtonnement, mais on a confirmé qu'ils ont dit lobaki. Tant que vous posez une question lobby évangéliste Gauthier, maladie au coronavirus, est-ce qu'ils ont maladie moko satanique ou nini? On a confirmé qu'ils ont maladie moko satanique. Pourquoi? Parce que to komi na temps ya suka et na kati ya temps ya suka yango Satan a besoin ya bénéfice ya makila. Na kati ya bénéfice ya makila yango oku teza ibandeli makambo etikale leki oyo batu bakoma date ya émission oyo oyo eza débit. Donc Satan a besoin ya sacrifice ya makila ya batu. C'est pourquoi azo composer même ba malade auto tikala koyeba te, ba makambo etikala ko exister te, azako composer yango pona ko bebi sa vie abana nzambe afin que yé a bénéficier na makila ya liwa ya batu. Et yango non senga bana nzambe vraiment tous à la distraité, le moment est arrivé ya kozala taché mingi na makambo nzambe. Tolongwa na kati ya baloyenge na kati ya ba ambiance na misala ya mabeba kindumba totika. Bien aimé ta ekomi pembeni. Yesu alingi azonga akutelo na ba position nini. Surtout rôle église dans tout ça eza wapi. Pour tomoni à l'époque évangéliste Gauthier Bokeka ne to yo kaka masolo so tambola que non chaque 10 ans chaque 100 ans plutôt ils ont une maladie moko ya kasika ndenge ezaki à l'époque hein ezaki choléra tambola monde entier awa siko to yo mona lisusu na 2020 oyo ekomi coronavirus église place nango eza wapi. Bon nga vraiment bandeko ba supporter nga bandeko ba supporter nga ndenge nazoloba eza oyo e matinga na motema na Congo na mona pena basali ya nzambe bazate. Comment? Bazapenzate.
baza na bongisa ngo mwa bien baza penza te. C'est que yo mo feu tolongola yo. Bon soki comment vous pouvez dire que na Congo basa na nzambe baza penza te? Baza penza te. Comment ça? Soki baza penza te, cela veut dire au comprendre moi contradiction muke ezali baza penza te, cela veut dire moi d'autre pas baroyi kozala. Donc parmi ba o baroyi kozala na mikumi cité toza o tozali. Mais majorité baza te. Baza te. Basali ya nzambe ya lelo na kati ya Congo bakuma bactérie ya compétition. Atondisa stade ya veme, atondisa stade de martyr, atondisa na kati église, na balabala église, mais souci vraiment intérieur pour na lobiko ya bandimi ezate. Parce que ce qui souci ya lobiko ya bandimi ezali a ôté ya vérité, a ôté ya repentance. Kosunga mondimi et a koloba resoite. Eza ko contredire masumu azo sala po abika. Mais lelo na Congo évangile wana ezate. Maman, une fois nazo te na balabala na lieu public. Partenaire église te. Yo so yebise bongo mabonze kota soute. Maman. A foutre la sous pasteur loyauté. Une fois maman Betty nazo te na lieu public. Na grand marché na biso ya Kinshasa wa. Na tei na silisi babanda ko finganga na ndenge moko somo. Pourquoi? Parce que na tei ki repentance vérité. Basali ya nzambe toyebake musalo tozo sala nzambe mutapesi biso. Toyekoli yango na ba parents biologiques te. Toyekoli yango epa ya batu te. Si tu es vraiment réellement appelé par Dieu et sache-le bien que ozo sala musala ya batu te mais ya nzambe. Voilà. Sala nde effort pour na ko sauver milimo ya batu et non ya ko kosa milimo ya batu. To komi na moment ya suka oya ko faire réveiller conscience ya batu, côté ya vérité, ko luka délivrance ya batu, ko kangola ma ya batu. Dans les bons. Satan a telemi mingi. Satan a ko fournir toujours ba effort. Tous à la distraité. C'est pourquoi nabi na ngai clairement que na kati ya Congo basala nzambe baza penza te. Baza penza te. Ba mafie kana ba mafie. O balingi ba intérêt na bango a changer mutuka so manini to tika no makambo wana. Lobi na banda ko sambela nzambe na butu na le live mama wa nzambe mingi. Pona bat mengi babungi nzela. Na kati ya bato wana eza même na basala nzambe ebele pe babungi nzela. Surtout ça, il faut que kanda nzambe on to mona ba coronavirus. Alors tango yo coronavirus oyo eza kanda nzambe te évangéliste Gauthier Bokeka. Alors pardon nzambe lui so mabe na biso. Tango oyo mama Betty tozo lela pe mawa nzambe likolo ya bato biso mo pe tozala kana conscience ya komikitsa pe liboso ya nzambe. Surtout ça. C'est ça l'effort to réparer na nzambe. Koyoka sonité cher serviteur, zongela nzambe, nzamba ana posa yo bunga te mana posa nde yo oza pembe na ye, oza na nzela na ye. Soko tomba ki na mwa erreur moko na faillite moko, epesa yo bolembu te, epesa yo sonité, tellement continuer à sala musala nzambe dans la vérité pour na ko sauver ba ame ya nzambe et non ya ko favoriser satana, ya ko travailler pour na ba intérêt ya satana, non. Tous a toujours na ngambo ya nzambe pour na ko peupler un royaume ya nzambe et non ya ko tondisa royaume ya satana. Mais bino mo pe basala na nzamba ngo pe bobungi nzela musala na nzamba ozote ya batu me ba gris pas inde na comprendre eloko wana te lumière na ténèbre etambola nzela monte mais comment musala na nzambe ote ya Jésus Christ mais ba signe diabolique ba signe église ya yo kaka na ba sœur baza ba célibataire na baza ba marié ya yo pasteur je sais pas. Et mon ité que biloko nyonso wana ngo pe nzamba zo sepela nango te. Bon mama Betty to kumisi yango te za mabe basala nzambe bazo sala mais na terme na biso ba congolais to le ba souvent mai soke sopani ba lokotango lisusu te. Alors na yete liboso ya télévision pona ko condamner batu mais na ekaka pona ko fortifier batu okoya kina masumu okabwana kina nzambe zongela nzambe. Voilà. Kota la grandeur ya mabe osala kite mais talande grandeur ya mawape ya bolingo nzambe il est là pour te pardonner pe ozongela marche ya malamu na ye. Voilà, merci beaucoup et surtout de Yemoro Jésus Christ aloba, hein, il est là en colère.
riche en bonté, et puis azaranaye les dieux compatissants, atobenga remingi azar les dieux miséricordieux, donc à chaque fois faut de la compassion en Zambie. Merci beaucoup à l'ingénieur Vumbama, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Voilà, évangéliste Gauthier Bokeka pour se séparer, un dernier message na baknyo sur balandi biso, et puis numéro de téléphone les a affiché au niveau bien évangéliste Gauthier Bokeka. Problème nyo sezo tungisa yo azawana akosungo na ba prière poto kabwana lilo basuka na émission ya lelo lilo bananga suki ezali na bande konyo so bazana besoin de délivrance soit na besoin oya ko zo délivrance na yo awa yo moko zo avion ya Kinshasa numéro nanga téléphone est affiché wana plus 243 81 72 18 8 encore 42 na répété plus 243 81 72 18 8 encore 42 le révérend évangéliste Gauthier Bokeka. Si on a un téléphone, ils ont dépendre kaka na détermination na yo. Yo peut osa victime au tomber la maladie à coronavirus, on a besoin de prier pour na yo, nzambe a kangola yo, benganga na numéro na otukopé ça plus 243 81 72 18 42 et 18 la banelle plutôt 80 plus 243 81 72 18 8 encore 42. Okay. Les révérends évangélistes Gauthier Bokeka. Maman Betty, est-ce que vous avez un numéro en Goana, non? Oui, ça déjà affiché. Donc, ceux qui ont place commis déjà évangéliste Gauthier. Donc, numéro en Goana. Merci. Si Kanzambe Nangai, Apambola Bino, et Apambola, Papa Dav, Oyo vraiment Simba Rabili, Lio Makasi. Azape mosali nzambe parce que azo yamba basali nzambe nzambe atombola musana ye ekele liboso. Merci. Amen. Pena yo mama Betty nzambe apambola. Amen. Amen. Merci beaucoup. Hein. Merci l'évangéliste Gauthier Bokeka. En tout cas, c'était la langue de Dieu, hein, langue de la parole puissante. Et donc l'homme de la délivrance de tikota qu'on a le baraponga mona qui mona meso donc témoin au killer balobi nzambe atalaka acheter pour asalila yo yo tala ah wana jeune garçon non aza mosali na nzambe azana puissance onction nzamba diakati na ye donc soko za problème zo tungisa yo komi tungisa mate quelle que soit maladie oh coronavirus ezui yo benga mosana nzambe soki na munganga ezo soit solution te ezo bikisa mate mais le médecin par excellence c'est Jésus-Christ de Nazareth akobikisa ona yango o problème a mukanda o problème a musala libala kobota nyonso nga benga ngo matabi c'est pas nzambe a opesa yango sans condition. Merci beaucoup déjà l'ingénieur Dav Mubama pour les images, le papa de Joyce Davlin. Merci à Noël Kikiani, papa na Victoria, Noëlla, Kikiani, en tout cas les Kikiani Mobimba. On appelle sinon vraiment bah, gros bisous. Maman Titi Kikiani, en tout cas salutations à vous depuis Londres. Bisotoara la bakine la ba chaleur yo. Ya bakine mais un jour to nyatara makolo mboka wana, toi toujours na konzima na nzambo yo. Tosambila kazanzambi oyo atika kabisote. Merci beaucoup à la joie de Pichouna l'hymne national donc la joie de Pichouna la carte à France maman Kati Bakisa de gros bisous à vous maman chérie roi prince na carte à Londres champion Kayembe Blaise Kava na Kenya en tout cas Charlie Jogé Dia en tout cas joyeux anniversaire à vous mon frère que du bonheur hein. Happy birthday, that's happiness for you, my big bro. L'ami des champions Kayembe de Kenya. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se retrouve déjà à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.